Belvi na scénario ya Nzambe voilà na scénario ya Nzambe wana maman Belvi azaki déjà na kata scénario ya Nzambe wana tanga zo bota Belvi amba tant na loba batu ba oseka mais maman na loba makambo yango to mona na kati awa abena Belvi na osokolo za moumbu te Belvi ozali kondi ya famille voilà Belvi okozala mutu ozala mukila te voilà Belvi okosunga bato ba reconsidérer yo yango to mona Belvi okosela pasha te yango tozo mona Belvi oza mwasi mobali fato ngelo banda ka solo makamnene yango tozo mona Belvi bayina yo bala te bayina regretter la sima ipena bala nanga Belvi ata libala ngo 4e femme obala voilà Belvi koboya mabala te Belvi baboya mabala lo ba regreta Belvi bakoma ba femme seule ba femme seule Belvi bazana manquement j'étais ma 4 heures oui ya solo bazana manquement j'étais ma 4 heures bango 4 heures du temps me beti malili wana boye mobala lobele j'étais mazate yango commence à monter ma belle yango moni to vivre en évangile en Nzambe na scénario en Nzambe yango moni makambo wana tout wana oh mama lobaki il est écrit yango il est écrit comment maka déjà na scénario en Nzambe mais il va kozala mutu akozala mukila te azaka déjà na vision maloba mama elati nzoto bel va zaka na 0 mois azokola na maloba na lelo azana ajo azana ngolelo maloba na kokisa mama bisa migra yo mona net ba mama tani ba mama top bazara na Belvi ta ba papa le ba papa Serge ba mete ba mama to sala Belvi kozala mutu oza mukila te Belvi manqué pe j'étais ma 4 heures te yango to moni salama sami gamta ko sorte muta ko sorte maloba mama yango ne to salela Belvi lobaka na ko produire yango pe ba film on senga pe na l'état congolaise ba la biso nini industrie ya cinématographique awa na Congo ba sala industrie nene ya Congo yango lo na loba na mama Denise yoza mama bana mama Denise pardon mututo ozama message mututo ota la vidéo s'il vous plaît beaucoup de la biso on ndaka président voilà basta la bongo mama Denise yoza mama bana ba Nigeria ba l'équipe biso ne loko voilà tandis que ba on vient de biso ba valeur na biso moment yango mama Denise yo nos na pouvoir basa non industrie il faut la culture na biso nyonso sa migra ozomona tant mama Denise azo pesa ba comédie et bongo biso ba chroniqueur mo koni pe ba ko raisonner te to so ata ma 20 mobo to ke na bango Dubai to ko tika nani ozomona to ko tika mutu te tant to senga pona bango beaucoup plus to beta c'était pona mama Belvi et moko te c'est pour tout le monde et ça va œuvre oyo maman Denise soko sali yango vraiment ba 42 ans ya bino mère na loba no nzamba lola teme maloba na ngai ndenge za bongo nzamba yoka ngo na pouvoir mususu Maman Denise, au moins soko saleli biso kake loko yo ba beta ba 32 ans ba beta ba 18 ans voilà mère 42 ans bino de temps pendant combien d'années moi te mais d'années ozomona eza na bato mususu migra soko finge ka lifinga moko to mona ya tete ayaki na chaleur moko boye peut-être ami mona ki ya tango to yaki ya tete kingo sembwa mi ozomona ya gabe le biso ki na beti be gauche na beti na droite na katikati rouge mona au moins so ya gabe na circulation azate ozomona pona nini eza na bato moko boye baso ya ko finga te mais ba ina recadrage ozomona pe bato bazo ba respecter ngo est-ce que on a un site na TV du sous so na bengi mama top na oyate na bengi Jino akoyate na bengi mutubo akoyate na bengi mutubo akoyate ils ont déjà manque à gagner pour nanga voilà très bien OK muta ko sorte si la mutu aza mutu aza na motema voilà atali belle vie on a salangelo roté mais batu nanga ba finga kai voilà
peshanga wana mwana mama to latana bilamba na caleçon to kabola na ba soutien mais le long na peshanga to musika parce que yenda za kola batu moko oui mama muteke aye ko reconnaître tango na loba non aye ko reconnaître a reconnaître na scénario déjà la kibongo déjà kozonga a hypocrite déjà kozonga tika ne pe ba film parce que pas commenter abwaka ngunda ya lula komaka lembi na scénario ya nzambe ok naloba ne loko mo boye samiga soki tozwi batendresse wana bazuma bamiss lolo bairano bamura tozwi badekare tozwi baleketu tozwi babarezi tozwi badorkasi bolokoko te notanga nkombo na bango notanga bango tozwi bayagola tozwi bamalika bango nyonso tout togénéraliser bango si la comprendre baconduire yo na erreur voilà biso tout osala promotion ndenge moko na bango ozomona bango bayebisa biso ya spécial ni baselisila voilà très bien mutu sila bisalo te non kotanga bakombo te na otanga kombo osami grand otanga kombo aza grande sœur zana biso loko moko non tango eye komi otangi kombo boye sami grand non otangaki kombo te yo na bien na mal c'est pas bien c'est pas dit na plateau lango tanga kombo na yo tangi na zela nanu sami grand kokenda ngondo yo ngokende te na bengi esila bisalo parce que aza grande sœur aza icône aza na ba valeur il faut to reconnaître ye aza ba valeur ne to ko pesa respect c'est pas dire que soki bana na ye ba chroniqueur na ye to ba chroniqueur ne bazo manquer Bellevue et puis biso non ma Bellevue biso ki biso respecter mutu nyonso pesa mutu nyonso respect ndengo zo respecter sila abi lelo so nga na tiki na nga lelo ko sala ni yo na sila bobeba bokutani quelque part mo sila a sungote parce que kenele mabe pa mona ke biso toza na ba respect na ye na ko benge mama sila yaya sila na ko pesa valeur na ye na pesi ye ba honneur ne ba respect na ye batu na ye nde baza mala pris yango moni lelo ba conduit mère n'erreur mère lelo akevanda na poto mère lelo zo komate ata bana komele pa ya lule mère lelo asangi na eloko ya kotia na chaîne o lelo chaîne ekomi bakabolango mère soka zaki na bato bazaki na ida bien loka ba matop ba mema implice na nzela Bellevue mère soka zaki na ba ya tete ba ya gabi bazaki na makambu ya malamu et pas mère akevanda na poto te samigra na kosa ote Bellevue a qu'une invitation rien n'empêche pas si là qu'il y a une invitation voilà ozomona parce que si la azana bato ba ko talisa ba valeur na été ba essaie de pas na ba mida wana ba yena insulte essaie de pas na ma finga si la bloquer la chaîne et ça lela et ko fongola chaîne ese mbalama koma okumisa sila ko finga Bellevue ozomona pona nini Bellevue aza mutu moko boye ato fingiye aza na capacité ko lelisa ba chaîne belé na ko sala côté tongo midi po nazo yebisa yo miniature finga na mama na sama belé ti ba koma na courage en finga na nzoto a Bellevue voilà ozomona yo ko vana te ba finga sila jamais ata mukolo moko to ko sala ngo osala ngo te pona hypocrisie te otala yaya moko boye il faut na pese ba capacité ba valeur na ye eloko bomi batu na ye ayam sibaye na recadrage voilà lelo moni recadrage vende simbi nana ofinga lisusu tanga komba Bellevue to ndima yo eza souté komba Bellevue na munoko bato kanga mezate eloko ezanga mama sila yango wana mama Bellevue atelemisi ngai yo Pamela 3 heures du temps ya kotelema ya koloba soki bolingi boza pembeni na nga mutafinga te biso yo to changer maloba te biso lelo koma mais ye la biso déjà ke ba Gérard ba fan te ba nini moko boye ba tiaka ba nini ba émission ba santabu ya presque ba pays nyonso ya Afrique ngana na kati miza Sonia
ozomona eza na bato asalima capture émission na tindelinga na vandi na leli ata leo nasala yango te mais naza parmi ya basa soni mais grâce à Belleville na yibi moi valeur mo naza nango parce que nazwi ya malamu eloko ezanga mama sila yango wana tango moni déjà que biso pe toyaki na monde toyaki na insult mais tant maman Belva lobina lingi na mona mutu nyonso apembe nanga afinga te a défendre ba valeur nanga yango moni lelo Belva za na invitation Belva za na panneau Belva za na caméra ya valeur et puis lelo Belvi to loba nanu te parce que za na ba surprise na vrai lopeka ke za na ba surprise musu ezali ya Belvi pe kaka moi to dévoiler ngo za na te parce que pour moment ba surprise na nisilité ozomona pona nini Belva vanda tali na zuba bonheur na mafinga te na mafinga te bato ni atu ba pembe na oui ba soutenir nga mais na ndenga mabe voilà il faut appliquer parce que ngande naza autorité morale na bango très bien tant yo solo ba ke ba géraka ba fandi te sa migra ya mulaja tant na tangi kombo ya mulaja président de Vos muté me panda nentia bien moi sina bango ba yo lien ndako na Kasavubu OK. Moi, c'est président de Vos. Moi, c'est président Godé Moussoba. Comment ils ont Godé? Nebika, ils ont Gabi Kiwaka. Président Gabi Kiwaka, ça na poto. Asali AVC grand frère en tout cas. Gabi Kebana Lingola, tu as na passe na motema, maître na biso, champion na biso. Gabi Kiwaka vraiment tout tika été nzambalo la zana ye. Déjà papa na biso Godé. Il y a groupe évangéliste. Il y a groupe évangéliste. Voilà. Azaka Mobala grande terre nanga. OK. Il y a Moulaja. Samigra. Biakazanga. Makamusu soto mona oui, il y a plein de gens qui condamner la brune. So na beti di solo bi ke batebele ba baye poza Godé. Ya solo. Na linga loba ngot. Ba maman Marie-Hélène ba makambo na ngina loba siko. Oh. C'était en 2011 je crois. Voilà. Fait babalana. Il y a to kabola invitation liba na parler du peuple. Makambo na loba président Godé. Aucun groupe évangéliste yé mutasa biso kuwana. Azana poto te, azaka ala gisasa. Azani kaka akoma pa okende. To kabola ba invitation to ebi ke liba leza mkolobo. Ya mulaza tellement ndo linga basana mbele mingi ya minene ya to biso bande koto kinda ko boma ba grande terre à quartier ba boy donc nazolo bano ba keno somba basani to somba basani to ebi ke mariage religieux pourquoi donc nous tous la protocole boy pas il peut pas okangama pas il peut pas okangande ni mariage na poka bokangi au fait exact c'est faux Belva gérer bisondeni Belva gérer bisondengeni palo baké bianca soko lingo continuer nanga pas gérer famille bota ndeni ka lobi moko abi focus à silence famille bota tout le monde focus silence nana yaki sukoloba ayena shalom nana lobi tout le monde est shalom ozomona soko tango yo lobi ke ba gérer ba fante soko za ko appuyer ba bazaka na monde ba insulte et pourquoi le lo yena monde à silence voilà quoi na monde à silence c'est parce que yo ndoza hypocrite voilà ozomona lelo za manque à gagner pas si là na kotanga makombo ne pas comprendre que ndenga za bongo ake mabe lelo za manque à gagner pas na ye abane ko sala ba film ne malgré tout bane ko bina mais il fallait zala kana ndila mais lule babina badulu soup babina ozomona babini tana mama ese ngalasi tana mama ese ngalasi mukoro bome ba nyomi se bo nyoma ozomona il fallait zala kaka suko za na bato yo soki ye moko mera za na idée te bino bato boza na ye wana voilà boko sanga na pete toko sa elo ni pona mama sila toko sande toko sa la masila ata ni babenga onini portrait toko sa te lo mo pa mas toko so mata 2-4 heures mo bona zandu to pesa masila cadeau baza na stratégie te yango moni biso tana demer mukusa talo ya photo kanga demer awa so to zui demer to tie a demer so tie bwa kei photo za na demer a parce que azo mema ba stratégie ezo mona na miso
Mbote na baye banso bazuli bakuya kolanda biso na etandoike bokolanda biso na Top Max officiel bokolanda biso na mwana suka ya famille Libota. En tout cas pour s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, bo partager avec Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. To salakara musala et toyela rabino na etandoike parce que botala kabiso et merci mingi tokota kana etandoike tobeta ka ekukete mais bolanda kabiso massivement botala kabiso massivement et bon séjour à notre patrimoine, à notre richesse de l'écriture, la poutune madame Belvikondi bambote na yo bon séjour na esiko zali na mboka ya mindele kuna o séjourné kitoko tomoni soirée lipute legi kitoko talaka invitation eye invité d'honneur madame Belfi et tokende na lombango apo yambo etotala vidéo na ngai kima na lombango na Belfi TV au consommer film na biso discrédit écrit par madame Belfi Kondi master et outil koleka et to moni déjà film maman là li saraté parce que asaka na écriture moko o eza iné azawana pona ko servir famille na ye Libota famille Libota de partout ailleurs focus. Shalom, shalom, shalom. Un grand merci à mon boss Igeting de prix États-Unis. Pourquoi pas aussi tonton Yam Seyam Bebolang à la Bololen Kemi et Nadaju Nasima Bilili autrement appelé Red Chums et Namassini Kuna Tozalina Antonio en sala musala normal car et là la thé égyptien pardon de PT Tozawana c'est la famille et pourquoi pas aussi à mon vieux Tiago Bola sécurité ça là vraiment kitoko na pesi wa beauté et famille Libota ou rien et lelo na sana Bianca Zanga to mekampe ko sala obe analyse ya makambu nyonso o ezoleka na toile et to remeka rolobe la film parce que tu as qu'à défendre madame Belvi parce qu'elle a ba valeur anti-valeur o le kakutu ati to rolobe la madame Belvi parce que ana ba valeur oyo ayaka nango na etandoike ayena master talaka master bat babengi fallait suka boy maye moko na scénario ya Nzambe esengaki ezala bongo et un grand merci à Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial merci na rara moko ya Willy Moucheni Olivier Songantila na kati ya Windhoek na Namibia nanga mon avocat de sur maître Christian Basansi ya isanga za na raison nanga kosambela nga kitoko et matondo mingi na tatanza komba to lala to lamuka e yo bengolu na ye daju soko sali loba moko nangai fungolela ngai sha nangai parce que le loto solo là parce que biso na Bianca Zanga to ebi ndenge kendaka to kotsaka moi comédie to kotsaka moi koseka moi nini po na scénario ya Nzambe mikolo to lala na scénario ya Nzambe en tout cas daju fungolela ngai etandoike na ngai Bianca Zanga mwana suka famille Libota boni basango na yo boni makambutu eleka kimia. Wa Samigra Amba, merci vraiment. Donc, Nzambalo la zo bomba zo batela. Voilà. Tout dans le bon. Donc, Nangolo Nzambe Nangolo Tata vraiment na makasi na ye abateli belle vie. Donc, banda Bruxelles, à Londres, donc mère Faya France, à taper un jour, mort pour maman France, donc on avait des zélaé, n'endégué moko et ngoté. Voilà. Et une collègue ça qui mutamalamo partout à Zalaka. Talaka Kazan à Londres, déjà aux États-Unis, comme États-Unis à Ten habité. Balemba keka ou ta États-Unis récemment. Tout vraiment ils ont nanou Paris quoi. Paris Schengen mobimba, il faut vraiment à mon. Donc ce que tu peux n'engager faire comme ba Suisse, Hollande wana mais suite à temps il faut zonga kaka. Et merci na famille Libota mobimba vraiment ba tutu ba lingara biso na moni dongo lesa famille ni wana ma famille Libota sur famille lesa mobimba Odette lesa maman la Lesline mi fille lesa motema papi Iran qui a luta motema Richard Nadine qui a luta Karine Zanga Jocely qui a luta Patricia Branco et pourquoi pas agent César Moko Ada Jolubanzadio Turquie Luanda et Turquie Paris et pas Iwapi Rose Menga Zawana Mamita Dina la maman Chéra Moisi merci à la grande H maman Sakina Nicolette Doumaya Yuduma merci à mon vieux propre Blaise
bazaba depuis Londres. Donc ça migra la question yo et puis bien yangaye. Merci beaucoup. Là je salue 1 million de fois madame Esimbo, on l'appelle la référence de la monnaie. Maman Charlène et moi dit Tamboué et il y a 5 jours à Paris et 5 jours à Zongel Bissona qui ça avion comme ko s'étonner mon quoi bi na lembi ozo matavion mingi maman Charlène et moi dit Tamboué, la femme du patron madame Aigle Bambote Nayo, la grande dame Béatrice, la belgicaine. Depuis Belgique, je te salue, de gros bisous à vous. La Lingabino, la qualité de chamola Tinanga sur Olga Bilé pour Amba. Et papa l'aime en TK depuis France. Bambote Nayo, bien kazanga. Film Nabiso Master Outiko Sila et film Nabiso Discrédit. Avant tout, on a Discrédit. Moi, déjà, Kotaki déjà. Master, bah, lobeli en trop, bah, lobeli, de voir même dans les commentaires. Et bah, tu vois aussi, parce que total, dans les commentaires, yom to ya ko critiquer dans les commentaires, et ça rappelle bien. Oh, ça là que, oh, là que ça vit to forcer les sous. Parce que sous bah potentiel, to bah capacité, on a na zanango, yom sous na tevo ko ya peto fanda boko ko loba. En tout cas, tant on y a dans commentaire au finga, c'est bien bon. Finga loba nyonso ko loba. Et au commune esclave na biso ya ko commenter na ndenga mabe poto yebi ke muto aza famille libota ya commenter bien pour na mona suka famille libota pour na ngai samigra amba et soko ya ko commenter o kansi ke tokolemba te za musana biso to mesana na mafinga to mesana na nyonso donc apana stress kutu zéro stress babi sous les drapeaux ezonga deuxième saison ya sous les drapeaux et batu bo loba pe na master pourquoi changement wana et moi commentaire kaka to kota na biso na maramususu vraiment donc na calcul nzambe to loba tina nini na scénario nzambe ezalaki déjà failli ezalaka bongo parce que calcul na biso yango te eza ya bela pourtant biso tobule pede na bela abule na mingolela en tout cas vraiment star azalaka bongo bino bozela na ya na nga ememeli bino Z donc film vraiment esili kitoko bato ka nde bao déclarer so pour landeli majorité au moins pe ba bango famille libota te parce que toute famille libota déjà bazaki dans le bon et bazo pesa ba félicitations talaka ba maman Saki na ba benga la grande dame maman Saki omona alors ba non belle va za mystique ozomona samiga presque mutu tout à ce pays nango jamais ngolo la soeur azaki lesbienne pour comme moba les a passé mais ma soeur aza master batali nini baza ba pré ndenge moko na mingole la na master baza pembe ba bataille moko et puis baza pe na mwa bilongi ya mwa ndenge moko ozomona et puis si déjà makambo poso ba tchaki master ya nada c'est déjà monotonie tout le monde a pédé nada tellement trop ce qu'on a tout le monde na mingole là oui tout le monde na film oh azaki criminel wana malaki vraiment na casquette vraiment te ya ba jo quoi ce que tout le monde na mingole là na ki pédé ozomona donc oyo koloba isimbi te aluka mokilo bato bazalaka te vraiment akenaye voilà maman Belvi a commis lisusu discrédit bandi déjà na Bella TV moi commentaire bato ba consommer yango tolinga pe vraiment ne bandeli weto tika na temps bato ba consommer film et puis ya ko sala moi analyse na 4e épisode 3e 4e épisode ne to ya ko sala rango ba analyse parce que film eza ne bandeli yo total in premier épisode de côté lobby le deuxième épisode de Kota donc Kota tala film le deuxième épisode de côté lobby 16h30 et Kota lelo vraiment donc yo total in film s'il vous plaît to bondelo na bolingo tata tala premier épisode du film vraiment yango na moi be film ngo ekende moi bien tekenda déjà bien te na mon premier épisode vraiment ça va OK voilà et na landa qui émission moko ya madame Belvi basala 6 ans déjà na Palmi Chayake na pesi Palmi Mbote et madame Belvi na
émission na azalaka déjà na ba vision talaka 6 ans passés et azalaka déjà na ba vision que un jour arobanda ko produire ba film un jour mais aza na projet ko sala groupe te malobaka que aza akomaka za scénariste akomaka ba film et il y aura un jour pe abanda ko koma pe ba film asalisi pe chaîne numéro bo e yango to monango na maloba na to monike azalaki maman prophétesse a prophétisaki parce que balobi maloba nyonso tolobaka na monoko na biso soko landeli yango pe na losambo parce que langue oyo monoko oyo ezana pouvoir tangu Yesu nzamba lobi maye sala malobaki onka na monoko maye salami et comment on net madame Bevi azalaka vraiment na mutu na bike ngana ye théâtre na batu lobi basela biso pe industrie cinématographique aba lobana nyonso lobaki o lelo to mona ba fruit nango émission salaka na palmi chez ça on dirait na Congo promo Congo mikili boy voilà samika amba no biso lo moko boy na évangile nzambe na makoma nzambe tango mama nzambe abotaki mama wa Belvi na scénario nzambe na scénario nzambe wana mama wa Belvi azaki déjà na kata scénario nzambe wana tango azobota Belvi amba tango na loba batu ba oseka mais mama na loba makambo yango to mona na kati awa abena Belvi na osokolo za moumbu te Belvi osali kondi ya famille belle vie okozala mutu ozala mukila te belle vie okosunga bato ba considérer yo yango to mona belle vie okosela pasha te yango tozo mona belle vie oza mosi mobali fato ngelo banda ka solo makamnene yango tozo mona belle vie bayina yo bala te bayina regretter la sima ipena bala nanga belle vie ata libala ngo 4e femme voilà belle vie koboya mabala te belle vie baboya mabala lo ba regreta belle vie bakoma ba femme seule ba femme seule belle vie bazana manquement j'étais ma 4 heures oui bazana manquement j'étais ma 4 heures bango 4 heures du temps me beti malili wana boye mobala lobele j'étais mazate yango comment ça ba mutema mabe yango moni to vivre en évangile nzambe na scénario nzambe yango moni makambo wana tu wana oh mama lobaki il est écrit yango il est écrit ekomamaka déjà na scénario nzambe mais il va kozala mutu akozala mukila te azaka déjà na vision maloba mama elati nzoto belle va na 0 mois azokola na maloba na lelo azana ajo azana ngolelo maloba na izokokisa mama le bisamiga yo mona net ba mama tani ba mama top bazaka na belle vita ba papa le ba papa Serge ba mama Milu ba mama Ziza ba mama le ndaya ba mama Marina Laba tande bazalaka nae ba poza gesho ba décor ilunga tala ne bazalaka ba coach ba Marie-Jeanne Bololé ozomona ba mama Moseka ba mama Aziza kala lelo bakambo wana tu mama lobaki okozala na ba oba kozala no malamu yango maloba mama to sala belle vie okozala mutu oza mukila te manqué pe j'étais ma 4 heures te yango to moni salama sami gamta ko sorte muta ko sorte maloba mama yango ne to salela belle vie lobaka na coproduire yango pe ba film on senga pe na l'état congolaise ba la biso nini industrie ya cinéma ya cinématographique awa na Congo ba sala industrie nene ya Congo yango lo na loba na mama Denise yoza mama bana mama Denise pardon mututo ma message mututo ta la vidéo s'il vous plaît beaucoup de la biso on ndaka président voilà ba sala bongo mama Denise yoza mama bana ba Nigeria ba l'équipe biso ne loko voilà tandis que ba vient de biso moment ngo yango yo moment vraiment yango eza mama Denise to vandi pe tozo sepela pe place mobe salama eza uniquement kapo pour na cinéma batu bakenda
ko jouer kuna bo sali pe moi plateau moko boye o Isaac non ba chroniqueur prend sa ligne ba tournera ya bango wana bo zipe ba journaliste bo sali bango pe place na bango plateau na bango parce que ba valeur na biso moment yango maman Denise yo nous en a pouvoir ba ça non industrie non il faut pour la biso nyonso Sami Gra ozomona tango maman Denise azopesa ba comédie ebongo biso ba chroniqueur mukoni pe ba ko raisonner te to so atama 20 mobo to ke na bango Dubai to ko tika nani ozomona to ko tika mutu te tango to senga pour na bango beaucoup plus to beta c'était pour na maman Belle-Vie moko te c'est pour tout le monde et ça ba œuvre oyo maman Denise soko sali yango vraiment ba 42 ans ya bino mère na loba no nzamba lola teme maloba na ngai ndenge za bongo nzamba yoka ngo na pouvoir mususu Maman Denise omoni soko saleli biso kake loko ba beta ba 32 ans ba beta ba 18 ans mère 42 ans ya bino na bano likamba solo parce que otala boye omoni ba comédien mutananga qui a valorisé biso eza Maman Olive mais Maman Olive beaucoup plus abazaki na ba musicien et abazaki na ba comédien atala qui prend sa lune et puis na prend sa lune bazaki na moi ba tête na bango o ba triaki mais ba bosana ki ba Sami Gra mo bazala très bien ozomona ba bosana ki ba yamsia be moko bo ba presse en ligne azaki na bango soto moni pour ne pas citer les noms to mona pe ba vie na ba sœur mususu pe bazaka pembe na mama nazoyebisa ba eloigna ba mususu pembe na mama wana baza ba diabo Maman Olive peut-être Sami Gra yeba kiote mais soki bango bazaka malamu banga ba beta lisolo mama bana bande ko na biso ba ya poto bana na bango te to ba leki na bango te to ba génération moko moi mukie na kota nani na kota ya Vincent moi mukie po ya Vincent vie aza vraiment grand frère moni ngane na okola ozomona pona nini kozala ngate ke na bana yebi ete non wana vraiment ya ndako na TFS le reste tout batikali wana bo mukolo azate to ba génération moko nzambe nda pesi bango makoki avant biso ozomona soki bango bazaka malamu mère yebi mère azana bato belé peut-être Maman Olive yeba kité na kana la bande ko la biso Sami Gra na loba no ngabalo na zabo nzamba pesi nzamba salingo kazo mo bona lekinze ya Maman Denise Sami Gra na tiki mamulu ba bongo na tiki yo bongo na tiki Pamela bongo ba mundir ba o na ebité pour le fond biso ba mite ma Belle-Vie très bien ozui cop moko boya no kango pona ngamo kote na lia na batu ozomo so Belle-Vie akufa ina cop na ye moko yango peut-être musupe musika mama ngazala te angaza toujours na sama kola mère ozomona yango na vie baka na kolia na nani na komela na nani Maman Belle-Vie azaki le roi Yesu et pas nzambe Maman Olive pona kolela pe ko plaider ka ya ba comédien na ba trahi ba baki ene kulusu ayiba mbongo baloba macha vraiment ba histoire o nyonso baba mama benga pa linga mobali ya batu ba histoire wana nyonso baloba wana non yebiso loko moko boye eloko mutu ya bakombata yango te Sami Gra etoile mutu atolingo etufango ba étouffer Belle-Vie pendant combien de temps pendant combien d'années mois te mais d'années ozomona eza na bato mususu Sami Gra soko finge ka lifinga moko to mona ya tete ayaki na chaleur moko boye peut-être ami mona ki ya tango to yaki ya tete kingo sembwami ozomona ya gabe le biso ki na beti be gauche na beti na droite na katikati rouge mona au moins so ya gabi na circulation azate ozomona pona nini eza na bato moko boye bazo ko finga te mais ba ina recadrage ozomona pe bato bazo ba respecter ngo batos est-ce que on a un site na TV lisusu bato misusu kutunga ko motuna ngo mutu akenda pa ngona ngona ke lisusu nzoka zana ya sana ndeka ba émission ona nini Belle-Vie za motema wana azana capacité ta Belle-Vie faza kamo il fallait ka ndenga za bongo azaka na ndako alibala en tout cas on mérité maman bravo parce que azana motema ya ba mama o ya kala ata papa lingi alingi na libanda mama na vandi ka pona bana na nazaka na bolingo pona bana na nga pona ba azaka wana pona bana na ye papa ya na mwasi mususu akota na mwasi badenda basala nini ya vandi wana ka pona
na bana na ye ba mama belle vie ata na comportement ya ba mama wa boti biso ba mama na biso akala yango moni comportement mama na ye eza pas belle vie. Voilà. Ça évolue, maman bayamba qui est kuna ina soirée liputa et a comité na Londres ba vidéo ba otinde la biso ndenge bayambi mama kuna et la kisake niveau ya misala na ya malamu oyo c'est la batu et en retour batu baza redevable ba ozongisele amour wana simplement vraiment ça migra et na moni maman moko to mkolo na Londres na bo benge mama sapi voilà na moni abimi na couloir ne ba nani ba epa nanga ba nani mama so na kanisi kuto na lingaka te na ngana benga ne mbama belle vie ya yambi belle vie komona mama mukolo bongo ya ajwana abi belle vie na tala ba film no moko na tala ki yo ki mosa bobo na ko beta beto mingi antu osomona mutaza même si na première génération na eba olinge kaka Samigra beba bota misika olela belle bébé abota mi lelo ma olela na komba belle vie et ni ko ba ke mutu mo boye atala bolingo moko boye donc assez aimé partout ko yamba belle vie naturel bat bo linga ye ya na lo bano ka émission na pema na tali alobi mko so ba ebisi ka komi orgueil et ça là qui me m'a pas si qui me talo ba ki belle faut comme orgueilleuse parce que orgueil c'est pas dire l'humilité précède la gloire vraiment bien l'orgueil précède la chute oh mona bi nga soki mutayebi singa ke ay bengi nga salinga remarque que na mono mikolo comme orgueilleuse abi et ça là qui est bien mais oui fait ça là bien ça migra et ça là bien na na kena tournage pas maman top Maman Zoliana batu samiga kwa apeza na pe boto fina pe kwa ndenge moko ba nito lia pe o santi to kota na restaurant tana vanda na ba marina la ba yaya ba vandi ba zolia ami talite ke nga Belleville na kende États-Unis magna la bana kende États-Unis te eloko esale komi kitisa wana yango moni aza aimé partout yaya ba yambi Belleville na nini na ba benga ngo nini na Londres tala niveau asali bazwaki et tala niveau ya accueil wana et na maputa batongele pa maman Karine Pala bravo maman Karine Pala vraiment bravo parce que et la ma vraiment va na nzoto a Belleville ça migrate ndamba pesa biso ba capacité wana voilà après ça biso ba komi kitisa Belleville to koma na ligne ya Belleville voilà eloko ezanga batu yango wana eloko ezanga yango wana OK tout le monde est hypocrite mais le langage de changement batu ba komi silence non à les insultes. Tout le monde peut faire na biso pas commis bon a commis ko éviter ba kambu bien comme on a bateau ba au fingira ke bateau et ça la bien te na communauté to telemeli peta ma finga wana na biso lo mobo samigra nana posa nao voilà nana posa daju nana posa Gibson nana posa Anthony voilà nana posa presque biso ni tout simplement que sokola elongi et lelo na komi na ba manquement pour ça la film so na bengi mama top na oyate na bengi Jino akoyate na bengi mutubo akoyate na bengi mutubo oyate ils ont déjà manque à gagner pour nanga voilà très bien OK muta ko sorte si la mutu aza mutu aza na motema voilà atali Belleville on a salangelo roté mais batu nanga ba finga kai voilà peshanga wana mwana mama to latana bilamba na caleçon to kabola na ba soutien voilà mais le long na peshanga to musika parce que yenda za kola batu moko oui mama muteke aye ko reconnaître te on lo bano aye ko reconnaître a reconnaître na scénario déjà la kibongo déjà kozonga hypocrite pas kozonga tika ne pe ba film parce que pas commenter abaka ngunda ya lula ko magalembi na scénario nzambe OK déjà bongo na lo bano loko mo bo samiga c'est aussi ba tendresse wana ba zuma ba miss lolo ba irano ba mura tozu ba décaré tozu ba lekechu tozu ba baréji tozu ba dorcas bolokoko botanga bana te notanga kombo na bango notanga bango tozu ba yagola tozu ba malika bango nyonso tout généraliser bango si la comprendre ba conduire une erreur voilà
biso tout osa la promotion ndenge moko na bango. OK. Ozomona. Bango ba yebisa biso ya spécial ni baseli sila. Voilà. Très bien. Basali li spécial. Basali ni mafinga. Ah ya. O ba ofingi. Nazo yebisa yo poso. Soki yo boyi kotala na wileri wana soko boko tala elamba na yo ke tomba malikolo eketale longa Bellevue. Engolo ba ke bateau Bellevue za na bango. Basa puissant. Makasi. Ozomona. Et puis ba tie Bellevue place mon côté. Oui place. Et puis toujours continuer toujours dans ba cadeau. Ba peso cadeau ya caméra ya valeur ya $5,600. Voilà. Na euro na habité la dollar et ça combien? Ça migra. Voilà. Et ça considération asa na batu oyo soki ba lobi likambu mokile yoki. Voilà. Ya malame comme na ngamba ya Bellevue. Banda bango bazana sila. Sila ko suko ko ma filmer te. Voilà. Sila ko suko tourner te. Sila ki boka ko ma filmer. Ya ataka ki ya lule. Ataka ki ya lule mais contre pechanga joane pekak. Ya yango to loba te. Yango to zo loba. Na ye moko. Yango to zo loba. Na scénario ya Nzambe tanga ba ya rekommander ba filmer. Yango to zo loba kana scénario ya Nzambe na kanal ya lule wana. Ba ide musuba na ko ma scénario si la bisalu. Ataka teza yete. Aka ye bando ko ma bongo. Bando ko ma pe bongo ko. Bando ko ma pe scénario nini boy nini mise en place ma mutu si la bisalu. Te non, ko tanga ba kombo te. Te non tanga kombo o sami grand. Non tanga kombo. Asa grandeur, zana biso lo roboro. Non non. Tango ye kombo tangi kombo boye. Sami grand non tanga ki kombo mu. Te yo c'est pas bien, c'est pas dit. Na plateau la ngo tanga kombo na yo tangi na non. Zela nanu sami grand. OK na ngondo yo ngo kende te. Na bengi esi la bisalu parce que sa grandeur, sa icône, sa ba valeur. Il faut te reconnaître yé. Asa ba valeur ne te repère c'est un respect. C'est pas dire que ceux qui bana na yé, ba chroniqueur na yé to ba chroniqueur né bazo manquer Bellevue et puis biso non ma Bellevue biso ki biso respecter mutu nyonso pesa mutu nyonso respect nengo zo respecter sila abi lelo so nga na tiki na nga lelo ko sala ni yo na sila bobeba bokuta ni quelque part mo sila a sungote parce que kenele mabe pa mona ke biso toza na ba respect na ye na ko benge mama sila yaya sila na ko pesa valeur na pesi ye ba honneur ne ba respect na ye batu na yende baza mala prix yango moni lelo ba conduit mère nereur mère lelo akevanda na poto mère lelo zo komate ata bana komele pa ya lule mère lelo asangi na eloko ya kotia na chaîne o lelo chaîne ekomi ba kabolango mère soka zaki na bato bazaki na ida bien loka ba mama top ba mema implice na ndela Bellevue mère soka zaki na ba ya tete ba ya gabi bazaki na makambu ya malamu et pas mère akevanda na poto te sa migra na kosa ote Bellevue a qu'une invitation rien n'empêche pas si là qu'il y a une invitation aux hommes parce que si la zana bateau va coûter ça va valeur d'été ba essaie de pas na ba mida wana ba yena un silt essaie de pas na ma finga si la bloquer la chaîne et ça l'est là et ko fongola chaîne et mbalama comment au kumisa si la ko finga Bellevue aux hommes pona nini Bellevue aza mutu moko boye ato fingiye azana capacité o lelisa ba chaîne belé na ko sala côté tongo midi po nazo yebisa yo miniature ko finga na mama na sama belé tiba koma na courage o finga na nzoto a Bellevue voilà ozomona yo ko vana te ba finga sila jamais ata mukolo moko to ko sala ngo o sala ngo te pona hypocrisie te o tala yaya moko boye il faut appeler la capacité la valeur na ye et l'autre bomi batu na ye ayam si ba na recadrage voilà le moni recadrage je vend des simbi na finga lisusu tanga comme Bellevue tondima yo et ça souté comme Bellevue na munoko batu kanga mezate et l'autre ezanga mama sila yango wana Maman Bellevue telemisi ngai yo Pamela 3 heures du temps ya ko telema ya koloba soki bolingi boza pembe nanga muta finga te biso yo to changer maloba te
biso lele comment mais il y a la biso déjà qui va gérer ba fan te ba communicateur na te ba fan na ye et loko ezanga ki ya faire na moment nyonso ko sala n'importe quoi pour na fan na ye et loko ya la biso et loko ezanga ki mama yango wana loko na lobelo et loko ezanga ki mama si la stratégie wana belle vazaki na mo Samigra bazwaka ya malamu OK ya mabe bazwaka te très bien ozomona tant na bike bazwaka ya malamu na vandaki Nathalie nga na sa chanta buna moi sa soni obi lo na ba TikTok so beti compte nini moko boye ba tiaka ba nini ba émission ba santa bu ya presque ba pays nyonso ya Afrique nga na kati miza sonia ozomona eza na ba asalima capture émission na tindeli nga na vandi na leli ata lo na sala ngote mais naza parmi ya basa soni mais grâce à Belleville na yibi moi valeur mo naza nango parce que nazui ya malamu eloko ezanga mama sila yango wana tango moni déjà que biso pe toyaki na monde toyaki na insult mais tant maman Belva lobina lingi na mona mutu nyonso apembe nanga afinga te défendre ba valeur a défendre ba valeur nanga yango moni lelo Belva za na invitation Belva za na panneau Belva za na caméra ya valeur et puis lelo Belvi to loba nanu te parce que za na ba surprise na vrai lopeka ke za na ba surprise musu ezali ya Belvi pe kaka moi to dévoiler ngo za na te parce que pour moment ba surprise na necessité ozomona pona nini Belva vanda tali na zuba bonheur na mafinga te na mafinga te bato ni atu ba pembe na nga oui ba soutenir nga mais na ndenga mabe voilà il faut appliquer parce que ngande naza autorité morale na bango très bien tant yo zo ba ke ba gérer ka ba fandi te ça mais c'est faux Belva gérer biso ndeni Belva gérer biso ndenge ni palo ba ke Bianca soko lingo continuer nanga pas gérer famille libota ndeni ka lobi moko abi focus à silence famille libota tout le monde focus silence nana yaki sukoloba ayena shalom nana lobi tout le monde est shalom ozomona soko tango yo lobi ke ba gérer ba fan te soko za ko appuyer ba bazaka na monde ba insulte et pourquoi le lo yena monde à silence voilà quoi na monde à silence parce que yo ndoza hypocrite voilà ozomona lelo za manque à gagner pas si là na kotanga makombo ne pas comprendre que ndenga za bongo ake mabe lelo za manque à gagner pas na ye abana ko sala ba film ne malgré tout bana ko bina mais il fallait zala kana ndila mais lule babina badudu soup babina ozomona babini tana mama ese ngalasi tana mama ese ngalasi mukoro bome ba nyomi se bo nyoma ozomona il fallait zala kaka suko za na bato yo soki ye moko mera za na idée te bino bato boza na ye wana voilà boko sanga na peti toko sa elo ni pona mama sila toko sande toko sa la masila ata ni babenga onini portrait toko sa te lo mo pa mas toko so mata 2-4 heures mo bona zandu to pesa masila cadeau baza na stratégie te yango moni biso tana demer mukusa talo ya photo kanga demer awa so to zui demer to tie a demer so tie bwa kei photo za na demer a parce que azo mema ba stratégie ezo mona na miso bato azana mibalo baza na puissant et puis tango kitana biso lisusu apesi idée eza oui te mère stratégie oye nango eza kitoko to continuer na ka bongo yango moni toujours récite eza nanga ba belle vie très bien yango moni toujours belle vie yaya aux États-Unis mais bazo lele lisusu voilà azonga lisusu mbata Canada ba komelanga yanga yaka Canada te pona nini voilà bien kazanga bo s'abonner massivement na ba chaîne biso nyonso famille libota esika nyonso ezwamio tia mokoloto na yo tia commentaire vrai to boy ben filtré soko za vrai au tia commentaire ya kitoko ya malonga pona batantine na bino en tout cas to chité na biso déjà to komi na suka to moni la brune a ye ko confesser afukami abengi basali nzambe basambela ye mais bato msusu ba oloba pourquoi asali yango ayebi ke ana makambo oyo asala ya jani yango abengi po a confesser Samigra omoni geste malamu bakima na makolo ya nzambe très bien parce que bitumba butu soko za na vie de prière eza pasi makasi ozomona asengi akepa basala nzambe a confesser mais maman ba ejani aza nzamba se très bien
tobosana eloko wana te mama na motema eza ya kozoka bapasteur bakoko bondela voilà mais liloba suki eza monoko na monoko ya mama baejami la brine omoni art osali art moko eza bien nga vraiment nasepeli en tout cas nzambe alola abundela yo luka mokolo kobanga te sala ta jeune prière mpo nzambe asimba motema mama baejani oyo na Kinshasa ya mabe ezala te ayamba yo eloko ezangi te pa nzambe nzambe nde aza na makasi samigra obi likambo na ninga oloba ngo te esala obike nga na perdra grande sœur nakoloba esala motema pasi biso toza na grande sœur moko makambo na oloba groupe évangéliste mobima bayebi yango baosa assemblant te bakondane la brune kate biso toperdra ya mulaja ntango natangi kombo ya mulaja président devos motema epanzani ntia mwasi na bango bayo olia na ndako na kasavubu mwasi ya président devos mwasi ya président nani gode musoba te comment eza gode ne nayebi ka ezalaka gabi kiwaka président gabi kiwaka aza na poto asali AVC grand frère na nga en tout cas nayebi ke bana lingwala toza na passe na motema maître na biso champion na biso gabi kiwaka vraiment totika ete nzambe alola aza na ye eza papa na biso gode ya groupe évangéliste azaka mobala grande sœur na nga ya mulaja Samigra, makambo mosusu oyo tozomona oui ya plein de gens bakondamne la brime so nabeti lisolo bike bato ebele baye président gode ya solo nalinga oloba ngo bamama Marie Hélène bayebi makambo na nini aloba sikoyo c'était en 2001 je crois fait babalana ya tokabola invitation libala na palais du peuple makambo na oloba président gode oka groupe évangéliste ye mutasala biso kuwana aza na poto te azaka alakisa azani kaka akoma po okende tokabona ba invitation toyebi ke libala eza mokolobo ya mulaza tema ndolinga basana mbele mingi ya minene ya biso bandeko tokenda koboma ba grande terre à quartier ba boy donc nazoloba no bakenda osomba basani tosomba basani toyebi ke mariage religieux na pourquoi donc nous tous la protocole boy pas pepe okangama pas pepe okangande ni mariage na poka bokangi au fait exact basi beti si pe ba invitation mariage civil religieux na loba no likamba solo nzamba lola témoin samika na lema bele oh là là makambo na loba ngo mama parti ayebi yango iganga ana poto ayebi yango prince aza na poto ayebi yango Christian Sugar papa ngwasa yebi makambo na oluba groupe évangéliste mobaba yebi yango ça migra ça fait mal tango mona o perdre mutu moko bazaki valeur na famille na yo likola mutu oyo yango na ebisi la brune zonga makola mama ba ejani ke isenga pardon voilà donc ya mulaja kufa ko papa gode to yebo batu bazoya osati ke mariage de rêve batu bazoya yaya moya ebisa biso ezata na hôpital bazongise mali marraine alobi na papa na biso Gabi mwasi wana oza na ye wana aza mwasi ya vi na yo te alobi na papa gode na gode mwasi wana amwasavino te ye wana bavanda na kasavubu na avenue oyo ya nini avenue oyo ya tala avenue yango na bosa ni kombo nango avenue yango ezalaka na coin nango ezalaka boîte okoti na kasavubu kaka bakota bakan Christ wana on dit avenue ka ya kan Christ roi bakisiko na mwa suka ndako na bango bazalaki na mwa salon na bango et puis ça la manger na chambre na bango vraiment bazalaki bien na boziboko ya malonga te mais on sentit que famille oyo bazalaki toujours na harmonie moko boye oya okuta ba maman Marie Hélène bazawana okuta moi quelques personnes bazalaki na bango na bozuité mais bazalaki na bolingo voilà marraine alobi na ye mwasi oyo aza mwasi ya vino te mwasi ya vino omwana na ngai ye voilà wana marraine nazoyebisa yo azalaki na mbongo biso famille pauvre oh là là Reno tika ya mulaja
yaya kota ndako te akoti ndako onde mutabandi sida sokezo liama non estomezo toboka akonda na nzoto likola susu da esenga motalaka makambo wana eleka nango bana ba 2000 mais yaya azaka na nzoto te azwaka nzoto te atikala pe kobala yaya atikala pe su kobala te ti akoto abala ndeni susi ma ya mukola mariage nanga salanga ngote salanga ngote eleka ngo ata mwa ba jour yebisa nga ata nde tozalaki na sata la préparation wana engesa nango parce que le même jour à libala samigra papa goda groupe évangéliste à Desteva et Bongo nazo yebiso dikabasolo obi ouais nga groupe évangéliste na no pesa bango mbote te OK na no lobisa bango te na bano lobisa te mais lelo na koma so na moni bango na pesi mbote na pesi président Godo na moni ke na matanga ya nani ya papa Jani na pesi mbote andimi mbote na talinga bimuto ayebinga te peut-être bosana ki vanda na sima ya na lela to perdre te na tante ya biso to sala perte moi si kitoko bongo akota sa mabele likwa mobali pona nini to na famille pauvre profession moko ba lokuta eye osomona eza bakamoko na balabri biso président bayaka ndeti basala boye bazongisa boye basala boye bakota boye to perdre déjà motu et puis tozalaki su na tina biloko na bango te et puis choc quelque temps maman na ya kufi et donc emema pasi na miso kuna oloba boye grande terme mosusu mpe auti okufa nanu basali pe programme nete histoire famille nyonso tu eloko na oloba la brune aza ye mibali pe baza mabe mais eloko nga na opesa o conseil ndeko na nga mwasi vie ya butu eza mabe butu eza na makambo ebele samigra ntango ya jani akufi obike mutu anonsa mort ya jani ya jani akufi eza nani omoni mobali oyo alalaka na la brine ntango azongi ndako na ye la brine akota remarika ya jani akufi ntango abengi mobali wana mpo anonse mobali wana ke ya jani akufi mobali wana ataki main libre mwasi ya mobali wana nde mutu ayokaki alobi na bango ti bobomi ya jani nde ayaki koalete bato eloko na kosengola brine ça fait mal na se eza biso bato mutu oseko aza te atotyaki munoko atofinaki wana eza belle famille na yo bana bana kati okochange makila ya jani te mema vrai bana ya jani nde mema pa bakoko na bango soki bango nyonso to baza ya jani mema mais soki bango nyonso baza ya jani te zwa oyo ya jani ya solo mema po mobali wana minchi aza na France ita aza ya kokima akomi na Allemagne yo yebe eloko tokimeli nini akomi na Allemagne aza so na France ita asundoli mwasi na ndako ya kimi Junior Wendo astarte yende yete Junior Wendo ostarte jana lekio na bakapasité na bagu ya mibali Junior Wendo za vilain za lokwa ntaba mobali tama ndefu salito za vilain type wa mabe ngai na tula ce pona yo Junior Wendo na keki maser soki yo zaki kiv na préféré na ça to être na chasser na boka na maya kalamu bien que monsieur Sili pesa bambote yo finga ya jani yo vraiment Junior Wendo yo ya jani lata telemi basi ba mabe ya peka ndemo na mibali ya makoya bambote monsieur Sili merci na baima sa to ba ozali ba ko ta l'émission vraiment liker partager commenter s'abonner ezaka pona biso moko te mais zapeka pona bino en tout cas bambote na ngai na mon vieux propre Tito da Costa et mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi le roi célèbre Christian Ngoma yango wana nene nzimbila brésilien Doris Mwambani Kisoka la patronne Rosimbu international Kabobo merci à Miss Margot la patronne à partir Titenge merci à tonton Grace merci à Nick Bams de Brazzaville au Chico Sana merci à Chaco et Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na kacha Italie et bata Jordan et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium kilo ya Congo du fois belle merci beaucoup na Anthony merci na Gibson merci na Dadju pour na Mili
Lili. Merci je vous en prie, bien Kazanga. Au considérer nga suna mukola lelo vraiment. En tout cas, émission ba tenir surtout ba la biso. Ça n'a vraiment pas si. C'est ça la situation à boyer. Zamba sunga biso kaka. En tout cas, tukuta nimbala sima. Merci beaucoup. Ah, donc qui passe hier. Non,